la moukana IDP sa ta relation exacte. Et n'a profité de micro ça Fayoulou Martin a sous qui s'accompagne président mon frère dès aujourd'hui. Mais il est son frère. Non. Désormais a benga sous président biso frère na ye te bokaboli bondeko wana exactement esika bazwaka ba ensemble. Non ayaki après o biso zoa to consommer eleka wana ayaki ndeko sokola mais asisa ko sokola tena savon abimi mbangu asokola ki bien te soki motala ki que président peut démissionner azali boma aza fou. Mais na pesa biso pe copie to kanga kabila to ya na ye to ko $100 eza marché ndenge ba yaka na ngoni boso. Moutalobi que le président a démissionné à Zali Boma. C'est un fou. Joyeux. Bon, Kabila yeba que Kalata aux la déboulonner naï. Non, nous allons personnaliser la moutouté. Ah, ok. Mais nous allons voyer déjà ba déboulonner. Aza sous président T. Mais Aza non, autorité morale FCC Zaï. Autorité morale FCC les sous. Aza na mo. Non. Il y a FCC autorité. Non. Bote mingi bandeko balandi ya Congo Millennium to zane sengo ya koyeba ke bozali sous belé na betando na bino mike wo pesika bokolanda ya bino émission 100% news 100% news to zonga ki lisusu lelo na kati ya base na 12e rue na siège ya UDPS pour na kobeta masolo ya actualité politique mingi mae matali bokondi ya UDPS libala ya UDPS na ba allié na ye likambo lisusu oyo eza kopelisa moto likambo ya candidat unique na kati ya ba élection et surtout na parlement ensemble avec ndeko Lievin oyo azali bongo moko ya bakambi ya Luc de Gene tokomeka kosolola na mwa molai mbote ndeko Lievin mbote papa journaliste bandeko balandi ba kozala na sengo lisusu ya koyeba yo ozali nani na kati ya Luc de Gene ya UDPS bon moko ya bakambi ndenge na ebisio ngana za chargé ya ba question électorale Papa Lievin to betana no lisolo ngo moi to keni droit au but parce que bokomi ko bangisa biso boye bandaki na lycée ya état de droit bouf bo chité bokomi candidature unique na kati ya ba élection bouti ko sala catastrophe na l'Assemblée nationale ya bino ba postuler ya baninga ba postuler te bo bangi bino nto bo bangi nde bokonzi na bino banani ba postuler te baninga ya balamuka baninga ya opposition ba postuler te kaka bino libala na bino na kabila nde botindi bana na bino ba postuler ya baninga bana ba postuler te politique nini wana te pona ko postuler ezalaka volonté ya mutu eza légitime ba bangi non mutu abangaka oyo atikaka kombo na ye te mais bayebisaka tableau na mutu te ke ye koya te bakomaka te ye nde aboyi na ye kone kotika et puis koyebake na parlement eza loi ya majorité ba député ndenge bavotaki biso ya biso IDPS na la cash tozana ndenge mosusu ya bango pe FCC bazana ndenge mosusu ya batalamuka pe bazana ndenge mosusu ozomona siko ya soto ke kuna na toke na voie ya numérique okomona ke moyen ko imposer batu ezate eza normal et naturel na loi électorale c'est-à-dire que bazana majorité na bango numérique et bakoyebi so teke yakotia yonde yakotia bango na majorité bango ba yoka moyen ko pesta yo poto zonga na makomami ozomona mais na makomi wana pe eza volonté ya muto azo yakotia papier na ye eza loi te ke voter yo te peuple congolais a sentir que bozala ki penza na posa ba koti sabino na jima kasi po kaka ndambo ba mekisi bino ba pesi bino place ya première vice président Ndeko Kabila na bana na ye ba mekisi bino kaka place ya première vice président et pesi bino bilobela ba beta ki bino mata na ba wana na kosilika misa ki ata mutu te wana na kosilika te boke côté ya assemblée provinciale mbata lisusu te wana na kosilika donc la sabatu ke Kabila kaka ko konza to ndenge nini wana kosilika non kotanga pe kombo bongo te eza boye Ndeko Kabila aza président sortant nazobi te ke soki omonaki te mokolo ya prestation de serment zonga na RTNC ba peso image la première personne qui était vraiment remplie de joie c'était le président sortant papa non il était libéré de la prison na ye nazobi sayo azaki libéré de la prison na ye et sengo na ye ezalaki ke président Félix Tshisekedi aye ko silisa makambo ya crise ya légitimité
nayebisa yo oyebaka te koloba ke FCC bazwa badéputé provinciaux assemblée provinciale basénateur papa tokende komona te na conséquence tozonga na cause nzungu na bango ya baélection biso ozalaki na opposition bozobosana mpona nini biso ozalaki na opposition bango bazalaki na kati ya pouvoir batrichaki non nalobi bongo te nalobi bongo ke élection esalamaki na ndenge esalamaki toyebi yango na tricherie na yo na ngai na tricherie te baélection bakenda kovote nanu tricherie eza constat eza te tricherie basala yango bongo te omona ngo ndenge eza constat ezalaki nango lokuta likambo ya tricherie non tricherie nde yo moto oloba me ngai azoloba élection esalamaki na baélection esalamaki na baniveau nyonso ntina présidentielle moto azwaki amonani mais moto azwaki eza nayebi soki eza président actuel non oyo banomaki Félix Antoine Tshisekedi etali yo me ngai azoloba boye ke président na biso azalaki élu mpona nini seni abimisaki barésultat ekei na cour constitutionnelle a confirmé barésultat ya président et a confirmé yango yo oyokaki d'ailleurs na bajournaliste balinga bakoyisa bacaméra na bango nakosilika mpo congolais akomi déjà na niveau ya maturité congolais akoli ayebi makambo bino bajournaliste bazomema bango on dirait ke baza baidiot non mais maturité wana basunga mwana mboka Martin Fayulu akontinue kolelelaka yango nazokende koyebisa ye ke idiotie na ye akende komemisa yango na peuple congolais te auditoire na ye wana bano opesa banonce na ye wana bakokani na ye nazobisa yo ke kaka ndenge bapropos na ye eza wana nakoloba yango na français ezotraduire imbécilité na ye parce que auditoire wana ezoconvenir na ye nyake baimbécile bakoyoka ye e baoyo baza wana catégorie na bango za nini ya c en dessous de 0 bakoyoka ye bango nyonso na na podium na na c mpo moto aza normal oyose papa te yo nde mpe papa na biso exemple biso na idps soki biso na idps tokoyebisa président na biso yo lobi olobaki eloko mosusu président idps akoyebisa président olobaki lobi eloko mosusu lelo olobisi kochange te ndenge mpe papa Etienne aboyaka baalliance na Kabila mais ndeko Félix tozonga nani na Sainte Thérèse nalobi boye ke auditoire na ye wana baza incapable korapele ke discours na yo eza cohérent te chaque fois on change la confusion du peuple congolais le peuple congolais ne va idiot na yo Félix Iteke papa na biso Etienne aboyaka coalition na Kabila papa Etienne aboyaka ko na cour constitutionnelle to perdre ki ba élection en 2011 alors biso bo vanda kimia to ko pouvoir na bique tozu yango na pete nyonso ozo kanga mais oyo azu pouvoir na ko loba na ye moko na makanisi na ye moko. Non, azako souffrir, aza maladie, azo souffrir na complexe de Cayenne. Est-ce que vous voyez que jusque là, comme on dirait politique FCC tout ndeko Kabila komi kola tabino, ndenge ndeko Kabila a déstabilisé ka IDPS azwaka bino ba point lourd, ndenge morope bino bo komi ko déstabiliser bandeko ya lamuka jusqu'à kokende ko influencer batia Fayulu pembe ko azo non, Zela lamuka na IDPS ta relation ezati. Et n'a profité de micro na Fayulu Martin a souki sa kobenga président mon frère dès aujourd'hui. Mais il est son frère. Non. Mon frère est mon frère. Mon frère on appelle ça ba faveur na ndeko na ye. Mon frère aza muto asala ka ndeko na ye. Mon frère aza muto asunga ndeko na yo. Il kobenga yo frère comment? Désormais a benga sous président na biso frère na ye te bokaboli bondeko wana exactement esika bazwaka bazalaka ensemble non ayaki après o biso to zwa to consommer elika wana ayaki ndeko sokola mais asisa ko sokola tena savon abimi mbangu asokola ki bien te yango zo mona zo baluka kotala biso na sima désormais ko benga sous président na biso la République frère na yo te c'est notre président de la République, c'est votre président de la République. C'est fini, terminé. Aujourd'hui, c'est lui qui va oser encore. Il verra la base devant lui. Kotala lolengi ya kotomboka na yo to komona penza ke Martin Fayulu atsubi bino tonga na kati ya mopanzi po déclaration kaka moko et la moko ya le 15 mai et pesi palpitation et pesi mbilinga. Te soki motalaki ke président a démissionné azali boma, aza fou.
zela papa na ça etienne pesa la biso pe copie to kanga kabila to ya na ye to kozwa $100 eza marché ndenge ba yaka na ngo boso moto alobi que président a démissionné azali boma c'est un fou joyeux bongo ya la kaka biso $100 to kanga président zela na yebisa yo zela contexte est différent na ndenge toza lelo muto ya ke moko ba bengi ete inde ye moko na cour constitutionnelle ake ko poser problème na ye na cour ya mboka haute cour papa ils ont battu vraiment ba yebite que non je ne comprends pas cette imbécilité là tout maintenant l'histoire ezali kobima kalate tozozela dans plus ou moins 48 heures gouvernement asiki ezali kobima yebisa biso est-ce que tokomona kaka bilongo eyibaka elongo na kabila to bokoli tokolika komona bilengi non pouvoir oyo asika ekoti na moto asika na bakanza asika eza pouvoir ya changement pouvoir ya état de droit eza masolo te eza ma société papa ozomona te vraiment bozozala ba aveugle. Non. Peuple congolais, il faut amona que les andenge moko tete ndenge tozaki lobby. Makambo échanger. Oyazo kanisa ke président Tshisekedi Kabila za sous président na yebite azana monde nini. Azo rêver. Alongo na mapata akita na sei. Lelo yo muto azana imperium eza batazana imperium za UDPS. UDPS azana imperium? Oui, nazo kende ko kanga na place wana tozana imperium. Muto akosa yote. Aucun parti ni regroupement n'a obtenu la majorité au Parlement. C'est la vérité. Ils ont dit qu'il y a une coalition. D'ailleurs, nous avons averti yo, coalition de Salaki. Il dépêche à Zobango signature la coalition. Et il faut signer ces bango charte. Mais ne connaît pas comment ça biso te passe. Nazo retirer signature te boko. Toko bango bango basali coalition na biso. Kaka coalition to sali to sala to signer bango lisusu charte. Charte wana to tala ndenge ni to gérer mboka. Et to bisa bango ke na charte wana to chaba biloko sécurité ya peuple. C'est comme si vous avez déjà que baninga qui sambeti poto yebi yango et yaka mingi na IDPS boko kende kuna boyokani bo base ya lobby bo retirer nande ko Kabila si bo bandaki ye baje boko déboulonner mutu boko lia boko milane bo déboulonner poni net to lia kana yeta to melaka na yeta mais libala za moi c'est balit te libala ta biso dans la politique c'est là na bisa le komoko politique ça ba intérêt libala nini wana bandité boko c'est là ngazo bango clair ngal ba vérité wana to za ba cadre ba intérêt. Ba intérêt ya coalition ya cash ba intérêt ya FCC ndenge zawana eza bulula balula donc mais baza obligé ya kokonte la vision en chef de l'état soit bo déboulonner bango non omoni ko convertir mutu ezalaka te na mbala moko mais oya ko zala tête na kote na vision te ko déboulonner clé déjà to pesa peuple a pesa clé na et na président Félix Antoine Tshisekedi na clé wana ya munene wana Kabila ye ba ke kalata ozala déboulonner na ye non nazolo ba te ko personnaliser na mutu te mais nazolo ba boye déjà ba déboulonner ye aza sous président te mais aza non autorité morale FCC zayi autorité morale FCC les sous azana mo ya FCC autorité non lelo na sobiso ok banda to sala coalition ba bazana misu te bazo mona te banda to signer accord wana ya coalition wana aza susu te a perda kingaka te kufa na sobisa yo oya za na mutu etali ye biso na imperium mutu amisa yo mutu imperium yo bage mutu ya dirige ye asa nani na mboka yo mutu te biso nde to ndimi ye comme mwana mboka asala musala akende na ye na supermarché asombe abimi ake wapi asa libéré atambulaka nena mais justice ne s'occuper na yeso na problème mais na biso na problème te atambulaka na basoda ebele koleka baninga ne mususu ba sénateur bino pe kaka nde bo pesa ndingisa wana te omoni hein yo yebite place wana outi place wana eza place ya bobangi aza parfait te ayebi makambo asala pe ya malamu na ya mabe. Il y a moins que non, bateau va régler par contre, na côté la sécurité na ye. Mais président Fati a sécurisé Kabiso nyo son dengue moko. Ya kozala kaka na ba militaire wana seko na seko. Te ba militaire wana o mona ko banga bango te. Bazala bango na minute. Mais na minduki. Non. Eza échantillon. Bako beta to. Ngana za bisa yo. Yo zo banga na musika boy pani.
kende bamba ata libanga ata moto répondre azate wana iyo liboso nga sima na libanga po koyo aza maladi lokola nona kufi te bapuselaka mpene na ye te aza wana si nokela mbula moto eza te mais toza nde mpona mwana mboka to encadre ye omoni aza très important makambo eza na est una ayebi yango pendant 17 ans po tolongola yango bien soki otindiki ye obosani schéma alors c'est comme ça ozomona ke de temps en temps so babengi ye ayaka na ye non biso tokendaka kolongola biloko soko omoni toke kuna biloko elongwe nyonso na baesprit tolongola yango kasi mpona kosukisa nakorapele bino télévision ezali ngonga nakorapele bino lors ya match ya léopard oyo tozwaki qualification to tike mpona kokende coupe d'Afrique population ayembaki lelo fayulu te fati nde mokonzi nsima ya koyemba nzembo wana basengaki na président ndenge amesana kosala oyo base esengaki kangela biso Kabila la seule chose oyo jusque là non apesi biso elaka te yo atanke mwana ya ndako yebisa biso bozokana kosala ngo aneni ni to na mwa nini bon population azala na misu te azala na monoko te ozomona kolanda bango nano te eza nde oyo ebimi na libumu ya population zela te nazokende ayokaki bango eza message non ayokaki bango kangela biso Kabila maintenant tokosala procédure nango mais yeba ke papa ya kala wana soki asali mabe bana bakotomboka te mpo kobosana te motu ata boyo adefelaki yo biso toliaki yango te merci pour alors maintenant non aza bokonzi susu te na retard mpo si alongo bokonzi na ye ngana bino sieto ngana yo nazo reconnaître zela mais lelo biso totie bongo mais siko bata lamuka bazo jouer jeu ya ye balelaki ke changement ekota balelaki mbongo na ekota lelo mbongo na ekota mutu opposition moko mwana mboka akoti na pouvoir yo siko yo telemi ke ngai boye te eza malamu te donc molimo ya kaino wana elongwa na mboka na biso tokopesa ndeko na biso juste 1 minute mpona koloba mot de la fin to boucler mise na biso tokosukisa boye koloba ke mutu tobengi Martin Fayulu alekaka na mboka na biso awa na IDPS tosokolaki ye fulufulu esilaki te abimi na liziba alingaka mai te akimi mbangu abaluki bana mboka azokosa bino bolanda ye te ndenge aza wana botala ye malamu mutu neti Martin Fayulu apesaka bon na ye mbongo malamu te afutaka bango malamu te afutaka domestique ne malamu te afutaka chauffeur ne malamu te basali na ye aza ne commerçant homme d'affaires kolela mpo afuta bango lelo oyo azoya kokosa peuple congolais akozwa bango a charge ndenge nini aya kosengela biso mutu aya kolonga biso soni aloba ndenge ye moko na micro akende koluka biso kobozwi na bamboka mosusu bayemba mpe hymne national ya RDC na mboka bapailete États-Unis bapesa ye honneur azwi na bokonzi lelo banome ye bavote lisusu na Union africaine. Merci tala dignité azongiseli biso tala dignité azongiseli biso yango toloba boye ke votre émission 100% news qui était présentée par votre humble serviteur Bello Belcam. Oui, bouclez cette émission sans pour autant présenter mes grandes salutations à la reine mère d'Irlande, Mama Jolie Di Benzi Motema, il y a les boss, les Veriki Di Benzi, les Vezaki. Merci à celui qu'on appelle le vieux Dezingo, Désiré Kangebeni, Molongani, ya Mama Bea, Maman ministre la Camerounaise et Maman Tendresse. Merci à Jérès Semonda qui était derrière la caméra pour nous réaliser cette belle émission. Quant à moi, Bello Belcam, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.